But this is between me and you as well, no? It's our show! Ngana sad nanga na yokara musique circuit donc na yebi ke yo po yokara de musique ya mukili ya si ope nga circulaire to yokara te mais toujours ba par rapport ya internet ndenge internet e ba to yokara na biso to tika ba sa te nga omoni mokolo ba moloba na is insult boy Mike yeah les losos azate quand même batubatika la espoir que non quand même il quand même a impacté génération aujourd'hui te au moins dans sens que ce qui les lo azate kombo na ye etikala moi nde kombo na etikala na sermo non en fait ba Èvre ba Èvre les amis toujours moi ba Èvre na sens na lobela yo ka inspire yo ka idée na Èvre o ya sali na mokili kombo neza ti lelo kombo neza ra big na mokili ke na Monzambe Èvre les amis o kombo neza na big na mokili no monsi ko le même musala ko ka ko standa sala na mokili ke kombo ne tikala munene na mokili il fallait payer sur le bi Èvre ne etikala na mokili le pona musala sala na mokili wana pena wana uza honnêteté parce que musala Èvre ne lelo eza pona kara musala sala na mokili te moche Èvre ne eza ti musala o ya sala kara lelo non sorry album ne wana reconnaissant album eza problème te on comprendre kombo o Carlito azanango big o Carlito azali na domaine o ya utalaki na mokili na domaine o azanango na bonzambe domaine o na ngona mokili aza so far ke na domaine o azanango na yeah of course ba chrétien ba yebi maza huge tending azalaki ta mazana na mokili yeah mais parce que that's the thing yo zo comparer na makama mokili ya on zo bano na kibonzambe za bonte you can never compare somebody na par exemple na mokili sala banzimbo bele asala ba abo bele ro shoki ni sala mais ngala yoka ngo jamais excuse me na par exemple André kara kalaming te wa na utako découvrir comme jembo ne wana mokolo ya masia mais asala ba album na mais tala album ne reconnaissant pendant sala moti lelo batu ya mokili ba betarango batanzabe ba betarango ça dit impact na ezate pona eza karati lelo na moi album wana sala wana ezate ka parce que azaki Carlito mokili parce que honnêtement Carlito mokili ngana yoka oka ko yoka mais ko sentir ngo pena ndenge zaki oyebi pona nini parce que c'est normal au sentir ngo de pourquoi parce que ozana kati ya ba feeling wana te moni tant bat ba banga kaye tant ba te moni nazo yeba moni ba époque so net atanga pelelo so ba cheninga ba époque ba Luambo ba cheninga ba époque ba Papa Wemba ba cheninga ba époque ba King Kester même si naza na kati ya domaine ya musique ba feeling wana ekotanga te parce que za ba genre ba musique oyo peut-être za lelo te ondenge bon ngai ndenge na talela la musique so na comparant ba genre wana na ko comparant te poani parce que au senti que non ata soto bito ba betata ba sebe nu be ba betata ba rumba na ba onde ba betara au senti que ata na ba rumba na bango ya kala wana na lelo guitare na ba partition na bango eza moins différent parce que mingi ba musicien ba koti si moi kisika et puis c'est moi différent feeling na musique atape ba koyemba Carlito nga na lobileza ba Carlito ba faire ce qui ba tout na faire une interview alors ba Carlito par rapport ya bango baza batu ya bauta baza batu ya ba époque presque nyon sonde to lobela musique ba fali banani sonde to tourner bon on appelle que non avec voix avec esaleli avec ba eyembeli ba concordance wana ce qu'on attend dans le bana sens que mon une époque wana atika kombo na presque na ba domaine na nyonso ba partition kuyemba ba composition nyonso wana parce que tant ba mba nzimba maya pour tant ba nzimba maya ngape na yoka maya ngonde ba loba mais ils ont un impact moi te kati na pourquoi na mona ils ont ka nzimbo parce que
naza na kati ya domaine ya musique oyoka na mokili te Ya, on a est-ce que zana pona si ça maintenant bake ngata on loba pourquoi na pona nga net pas Carlito soki pona net pona nga papa Carlito normalement il fallait à ça la biso ba œuvre ya que bon ils ont dépendre un peu na ndenge molimo santo ko memela mais na ndenge soki net nga par exemple na place na nga na bimisa ba musicien ya moni ko na kati ya domaine ya christianité na nga na bimisa et be moni net ozo nazo comprendre nga yo mais problème na nga zo ebiso ke yo zo comparer œuvre na yazo ba œuvre na zo sala na ndenge musique ya mokili kendaka yo ozo comparer ngo par rapport à quantité. Non. That's what you're doing parce que parce que na bongo yo ka slam so point na raison ni na lobeli bongo est-ce que au milieu karamarambo loba yo ka raison ni na lobeli bongo on a peso raison yo ka raison ni na lobeli bongo tango to sali nzembwa zwanyo so yawe hein na okisi yango papa bienvenu na c'est papa bienvenu ta ida nzembo yo ka réponse à papa bienvenu na bina okanisa papa Carlito akota po nzembo ezabwe yo ka epsinga azala malem azala facilité pona okotaka na nzembo ozo comprendre azala facilité ata mususu nini je mususu pe tozo chance akotana na imoka milobela alobaki non Ezanan, je crois Michel Bakenda, je crois, il a dit ça. Alors que Asengaka Michel Bakenda Asengaka featuring mais il y a monaka que aboy aligné na été. Ozomon aligné na été pourquoi parce que donc featuring pour na il faut même quelque chose de différent. Donc ça veut dire il y a alors que featuring pour na il faut étendre au bas qui c'est loko na carrière na ozo comprendre yo parce que exemple il y a ça qui abarolo baké Michel yo oza déjà na nyoso oza déjà na ba album ebele obimisa oza déjà na ba audience oza déjà na ba batu balanda ko ba musique ebele sikoyo featuring nanga et osala nini ko apporter le nini voilà et ko apporter le nini sikoyo dia na ça dans zoa les aki que tant on a qui sur notre terrance pour na idée abindo les a bien idée non les a bien mais na bino quand ça papa Carlito abisinga mais ya zara malembete hein ozomona pourquoi na lobela bongo pourquoi na lobela bongo hein na comparer été tokende na fair play ou bien bon na peut-être sauf na bien en fair play tokende ndenge msusu ndeto lobi ke Kofi na peut exemple la Kofi monika Kofi yazo salango pona ebike alingi azo salango ke no kombo na etikala na ba génération nyoso taka po abaza bata ba génération moko na ba Carlito moni musique na ya kala papa tango azo ya papa omona ke na ba musicien mususu oyo nanu kutu ba bimite Kofi osa na bango ba featuring juste pour appeler ça bango ba éclat ozo comprendre Kofi azosala na ba musicien mususu ba bimite pour appeler ça bango ville banda pourquoi dans lobby bon on a sens ni que non lelo par exemple papa Carlito aza élément trop ya munene na nini na côté na biso lelo par exemple ceux qui net qui nzamba décider que bon papa Carlito akei ce que biso ba musicien ou bien biso ba produit à sikatozo bima net ndé na PC par exemple monika déjà non na meki na nga été mais déjà elobelika il y a 2 ou 3 personnes na yemoronda loba ki na mino est-ce que son ke pour ngamon ne pour est-ce que son ke na sengi est-ce que papa Carlito total projet na est-ce que kosimba to kosimba donc ils ont ça déjà moi ko banga na ba est-ce que et vous allez d'une manière na lobé les que non ceux qui les lo par exemple az ATM sous son rôle ba na profiter na yé vraiment mingité kozala ko transformer na bate ya oui na mususu même mususu na produit na ngai na côté na ngai na domaine musique na profiter ya wala kasma na zo enobi kani sema kamunye solobi yo zo comparer ye par rapport ya ndenge musique amokile tambolaka. Why do I say that? Parce que tant par exemple zo pesa ke Kofi azi bato yo azi boye la musique ensemble c'est différent raison pour ngai na koki jamais ko presser papa Carlito abimisa musique mususu soki ye moko a Monica aza prêté parce que musique n'a été ko travailler na bato mususu papa laisse-moi musique laisse-moi musique n'a été pour na ko travailler na bato ata pour na ko travailler na bato mususu
parce que exact que à travers la batmusus et ça travaille dans la batmusus à ça la featuring na Denis Ngonde obi njembona oyo kutu nazuye ka mais ça va grand c'est normal papa mais à ça la featuring it doesn't matter baza ba grand baza ba petit à ça là déjà ce que problème dans ezake ye muto aza na vision oyo nzamba pesa ye par rapport à musique na ye soki album ne ya liboso ezalaka effectif te ti lelo wana nde nango ba peut-être nini parce que nga lomo problème nazaka nango ezalaka ba musique na biso eumelaka te eza mpena honnête ata ba musique biso moko tobeta ba musique na biso mikolo oyo soki nzembo ebimi ezalaka kaka 1 mois 2 mois tobosana na biso yango 3 mois 4 mois une année ngolu tobosana na biso eleki nango poids mais tala musique ya frère Carlito ti lelo ebetamaka na ba mariage ebetamaka na ba fête ata bisika ba païen ebetamaka album ne wana reconnaissant ebetamaka ti lelo eza pe na impact eza te kaka toyeka oka mpona ka nini soki oke na fête nyonso eza ya fête ya bakriste eza fête ya bato ya nzambe soki obeti kaka bato nyonso baotelema banyonso babina ça c'est-à-dire ntango asalaki miziki na ye wana ezalaki na connexion moko azalaki nango oyo azalaki kolanda sikoyo soki azwi ta na ye oyo azwi ti lelo ata soki andimi te kotravaille na mutu ti lelo ye moko ayebi pourquoi aboyi kobebisa eloko oyo eza na kati na ye ndeko na ngai papa bien sûr soki oke travaille na bato oyo nzambe alingi to travaille na bango okobebisa eloko eza na kati na yo ndenge topesaki exemple tobaki ya ndeko Michel ndenge alobaki no ana eloko aportele na nini na carrière na ete ça veut dire que non nzambe alingaki te nazoba te ke nga na koti na kati ya makanisi ya frère Carlito na biso ke nzambe ayebisaki ye ke kondima Michel te non parce que nzambe moto apesi napesa exemple yo oza mokonzi ya famille na yo nzambe apesi yo charge ya mwasi na yo na bana no mibale c'est-à-dire moto oyo akota na kati ya ndako na yo il faut akota na liboso na yo soki moto akoti na ndako wana mpona kobebisa famille na yo afoti na yo parce que yo nde eza papa ya ndako soki mpe moto akoti na ndako wana mpona kopambola famille na yo eza foti na yo parce que yo nde papa ya ndako c'est-à-dire yo nde eza porte donc tala gift oyo nzambe apesi frère Carlito eza na maboko na ye bien sûr nzambe apesi ye moto fo agere ngo c'est-à-dire ye akogere ngo par rapport aux connaissances mpe mayele oyo nzambe apesi ye mpe tobosana te frère Carlito awuti na muziki ya mokili c'est-à-dire aza na baexpérience ya makambo ya miziki ndenge ezalaka mpe na mokili mpe akoti sikoyo na kati ya kibonzambe c'est-à-dire miziki eza eloko moko ya sika mpo na ye te mingi biso miziki eza eloko ya sika c'est-à-dire soki ye moko amoni ke yo na nga featuring ekosimba te papa eza na ndenge mabe te excuse me aza obligé te tika na silisa papa aza obligé te mpe soki andimi na ye te asala featuring na mutu andimi na ye te asa mpe artiste papa bien sûr aza na obligé te na boyi te obligé na lobby bien suggestion na nga ekolongola suggestion na nga te na papa oyo nyonso ozoloba ezaka basuggestion na nga na ndenge nazoloba légende ya papa Carlito aza big donc pe sur lobby album na ye reconnaissant mais na kati ya reconnaissant na eza pe musique nyonso ebetaka te eza certain musique ebeta papa album nyonso ezaka bongo yango na lobby yebisanga album nini oyo musique nyonso ebetaka eza bongo te yebisanga album nini oyebi oyo musique nyonso ebetaka il y a toujours des artistes oyo babetaka musique il y a certaines musiques ebetaka certaines musiques ebetaka mais wala ndenge musique nyonso ezaka na boyi te yes of course na boyi la mais tika nazoloba ozowilisanga na point neni nazoloba because your point is not making sense. No, it makes sense. I'm trying to ask. No, you try to ask me down nazoloba. What's the point? What's the point? Let me finish. Point na city. So za suka ki wana ndo ngwa what's the point? Bande na uta katanga. Yete. Suka ko let me finish. No. Listen. Okay, finish. Aza big. Musique na eza na certaines musiques ebeta kaza légende na boyi na ngai te. Point na nga eza que nazo souhaité longue vie papa Carlito mais nazo lobaki lelo soki nzamba décidé que lelo papa Carlito akei oyo comme memory na biso totika nango na side ya ba chrétien ezarara reconnaissant wana oyo album wana lobi wana parce que eza peut-être yango ka ndenza œuvre nzamba alingaki asala durant ba séjour na ye na isika koma ozomona sikoyo impact
il y a que les lois à Koloba, na côté en musique, côté à pasteur, na qui a impacté à Kamambunae, toujours en musique. Côté à musique, na côté à musique, impact na ye. Oyo ngai moko na sad nanga non na meki te bo excusez en tout cas non na meki était na pousanité mais à propos quand même sous ya ba dire déjà na musika et ça linga déjà nini kobanga te yo ka ça linga kobanga na sens ni déjà parce que et na mutu moko te et na mutu mibale te et comme déjà na trois munoko on a mon pena que c'est que ça dire kuna c'est qu'il faut bosser dire parce que pour pousser na pembe na peut-être ça question est-ce que ça question il faut aux na super voix to il faut na baisse composition to il faut na nini yango penza o ekoki que non pour que non on impressionner na peut-être il faut dire utiliser le mot impressionner na autre question j'ai là autre question o kimisanga idée na kati penza soki lelo Cheta ya Hervé abike azoluka asala featuring moko na mutu moko boye par rapport à nini to on a no makambo ya kibonzambe o kibonzambe te est-ce que yo oko apply o sala featuring na Cheta be honest parce que okolonga na mamba bonzambe te parce que non c'est là pour exemple o tozo baka talent pamba kaka azoluka mutu oyo asala featuring na ye to lona kibonzambe non okete bwana parce que na biga niveau na ngana ye simbater ce que pas no que pas fait Carlito pardon ce que pas no olingo qui n'est pas fait Carlito non yo kana no papa yo ka yango na tuni question est-ce que question na ngeza il faut mutoza na belle voix pour na featuring na ye ndeka otuni ngana est-ce que eza question ya belle voix to eza question que non nzambe faut convaincre ye to eza question ya que il faut mutoza na belle composition to eza nini papa avant eza musique hein to longwa na makambo oyo ke o nzamba kosala soko za artiste travailler matière na yo soki olingi kosala musique lokola batu lokola ba frère Carlito nga na opesa mutu nyonso conseil travailler matière na yo pona o match qualité oyi à travailler nango donc pour travailler il faut na qualité na oui bien sûr oh donc à cause de muta pamba TP why même misa mukili basala ngote nani ngo Kofi kende ka sota kende tala ba œuvre Kofi te pause Kofi na tango ne tanga zaki likolo ti lelo tango te pause Kofi tanga zaki likolo fo miseni ni ya imana te mais Monique te loba fo musicien nini oyo Kofi ayemba na itanga zaki likolo listen au moins na réseaux sociaux ndé tozo kende nango par exemple total na pression bien à vitesse ya ndenge internet tozo kende ozo comprendre ba série wana toyebi na biso te qu'est-ce qui s'est passé parce que zaki ba CD il faut toyeba parce que banze bo ezaka ratile ezaki ba CD et puis na yebi na yoka tikanga na elo ndela linga pa na yote ezaki mais siko ba ke Kofi asili yes oh my god yo ba ke Kofi ezaka na top na makambo oyo fali azosala yozo ba ke Kofi ezaka na top Kofi bien sûr Kofi asili yango commencer là bas yango tala zana laksayo te zana laksayo tala ba génération na bango te papa yo la musique te soko libongo la musique te tala nani comme nani Chris Brown a commencé à featurer na ba Davido est-ce que tanga zala ki na top asala ki featurer na bango. En fait, musique ils ont changé, John. Papa, bien sûr, musique changera. Musique ils ont changé. Musique ils ont changé. Papa, on dit aux musiciens. Musique ils ont changé. Yo, on dit que Chris Brown est en top. Au lobby. Chris Brown est en top. Musique ils ont changé. La première question. Chris Brown est en top. Quand il sont vrai peine, à ce qui concerne area américain vraiment na habité. Ok, tiga, ok, nga na ebi, ya ba américain, na ebi pe ya ba congolais, ya ba africain. Afrobeat ezaki panda kala. Artistes nyonso ceux qui peuvent occuper surtout ceux qui peuvent talibé surtout na mokili tango bazali kolo ba ki para terrain na bango moko bisika bazali ba ko prioriser batu ya makasi pona ba build image na bango tango siko ba komaka ko sila ke fait na bango comme sila na peut son exemple Kofi a tika likola légende donc na ko va jamais que Kofi a faux musicien légende papa parce que les gens ils ont des démons papa but me still pe balo baka but you ba bende mo anyways point is
Kofi nakolo bateke aza faux musicien jamais aza légende nengolobi na kata musique congolais asali ebele na kata musique congolais mais ye poste nezali alingi atikala on top alingi kotika poste wana te yango akoluka toujours amikangisa na batu oyo bazo yokana mikolo yo pona image tikanga pona silisa pona image na ye etikala mais yango nazoba bango bazo sango bongo parce que comme na bango et comme déjà koleka toujours baté que faux musicien non mais au komi koleka na par exemple André lelo mutaza top na kata musique congolais za Fally Ipupa tolinga ngote aigle Fally Ipupa azali kolo après Fally tozana cheta Ferregola mikolo pe héritier azolanda ba mokena siba eza bongo tokolo bateke nani wera son azali kolo ko faire non bango bango je crois nouvelle génération plutôt 4e génération quelque chose de comme ça papa ose la 5e ose la 6e mokili kendaka zo ba des moments yango to lo baké soki neti lelo po eza tankando lobi eza ta ba Fally ba faire tout ça donc soki neti to lobi ta ba Fally ba faire likolo na bango to na sima na bango génération ya ba Félix Wazekwa ba Kofi ba Wera ba JB au container number 1 none of them moi come on no tilelo parce que y a on a faut que biso moni il faut calculer bien ce qui on calculer par rapport à musique tu calculeras par rapport à moment in the moment tu vois que le baté que parce que ce par rapport à ba JB Wera ba Kofi Yeswana wana il faut to étudier ba catalogue na bango oyo ba sala déjà le problème est que na clarifier bien ngana sad nanga na yokara musique circuit donc na yebike yo po yokanga musique ya mokili ya so pe nga circulaire to yoka te mais toujours ba par rapport ya internet ndenge internet ke ba to yokara na biso to tika ba sa te nga to yokara te comme que chaque jour mais ce qui musique est minute to yokango to tika ba sa te ça semble te moi na wana na waza to za sa mokili ya mtu so yokango tant na zolo ba tete tant na zolo ba na yoka te ke za vie na ngai te ke na fande la rango na zola mboka tika moninga expliquer tes sentiments na ngai parce que bele c'est pas mutu te tika parce que au monde na ko sauter hein moko faut ko gardaka image na so comme ba chrétien pour na yebi le pourquoi na lo babo non let me finish is that serious John pas parce que let me finish let me finish my point of view ozomona omoni bible yebisi biso toza ba lumière hein il faut tout éclairer ozo comprendre toza pe ba munga faut te pe sa vers moni batu musu batala biso hein tant mutu musu atala biso mususu aza mususu na capacité o ngai na yo toza nango te ya par exemple que yo soko yoki na yo musique et impacter vie na yo te par exemple soko yoki am nzimbo mo rebimi yo yoki am impacter vie na yo te mais mutu musu tango yoka ya lobi ba frère wana ba yoka ngo tianga pe na yoka une fois yoki am impacter vie ne baby si vie na il faut tozala vraiment na biso soki micro o chengo pona zo kingo na yo Yeah. En tout cas, il faut tous avoir prudent dans le baramingi. Pourquoi même si on fait des analyses comme ça, total on capo na ngai na yote, mais total on pona bato pe bayoka batala abiso. Why? Parce que c'est très important. Moi mamzo le bag. Te msunga na sali bona zami muduzo tu ne pas ça là ngo. Mais tant yo ça là même sous azana niveau spirituel bien niveau de connaissance ne mo na yote. Mais tant yo ça là ngo yo mutubimi pierre d'achoppement pona ye okoyi sifwa na ye. Donc, tant que vous avez makambo, il faut que vous point nécessaire, très capital. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que déjà raison on a le but que on a fan de la musique mais comme étant musicien, na curiosité na yoye ba nini parce que tout ça pe na mokili ya internet et puis ça meli mutunyo sauter. Donc il faut vraiment aller prudent même tout ça. Papa yomo kaka mutozo mi bambela na maloba na yo oloba bon tene bandeli ne bandi oloba kike oyo kaka musique mokili te na lobi na yo vraiment te recording ezalaki oyo kango recording ezalaki yo lobaki ke na yo kango te olobi pe gape na yo kango te yango na lobi parce que yo mutu olobi to fandi ya soki dia 20 minutes to zolo bila makambo ya Kofi to zolo makambo ni tika ngapa na silisa to fandi ya soki 20 minutes to
tolobeli Kofi, tolobeli Fali, tolobeli Ferré. Alors na suko kelo bake na yo ka musique honte. Non, tika na silisa, na tika ope silisa. Wana neza confusion. Il faut la ndenga bike oza honnête na batu. OK? Tant que musicien, au fan ndenga lobi abwe obongisi ngo bien. Au fan de la kayango te, mais soki musique ebimi oyo kakapono yeba ezandenge nini. Wana nde olobi clair. Parce que ils n'ont rien à voir. Tu fais un diawa, na makamono juste le lobby, al na sukolo bake, na yo ka musique ngote. Muta tu na oh. Tu kanga na silisa papa. Oh. Ozo baby c'est mission hein. Merci beaucoup. Et puis ça bien pero baby ça oyo boko. C'est plié parce que elo nga na linga teza ki hypocrisie ba chrétien. Eza ki hypocrisie ba chrétien, tango bozara libosa batu, bolingo bimission dirait que oza makamoko sala rango te, oh parce que mutazo talanga. Papa, mutazo jije yo, eza batu te, eza nzambe na misu na mutema na yo. Nye mutazo jije yo. Batu bako kanisela yo nyoso balingi. Bible lobi hein, ba kanisela yo, mais écoute mela na kati na yo te. Soki na fandi awa na beti histoire à Fali, na beti histoire à faire, na beti histoire à nini. Eza histoire. So mutalenga tuna nga papa, yo na musique amukili relation za ndenge nini. To fandi to sololi. Kaka na ndenge to zali, batu baroye ba déjà image oyo to zali. Parce que ceux qui ont talipé na bandinagata bible bato ba pesa batu comme chrétien, ezala ki ba chrétien te, ezala ki ba païen, tant ba moni batu bazo se comporter le ko la Christ, ba bano benga bango ba chrétien. Ça dit tika batu ba juger yo ndenge ndo zali, ezana rien de voir obana ko se koluka, ko bi se bato te, na yo kalanga musique kangote, mais au sali 20 minutes obeta masole ya ba musique profane. Ah oui, c'est ça, merci. Aussi. Merci. Nakatio. Okati ngako. Merci. Ok. Tocha vidéo oyo. Bat boza ba témoin na biso mbale, hein? Tocha mbongo ngana yo. Soki na lobaki ke na yo kaka musique te. Ngana sad nanga na yo kaka musique circuit. Donc na yebi ke yo po yo kango ti na yebi ke yo po yo kango ti na yebi ke yo po yo kango ti musique ya mukili. Yo pe nga circulaire. Toyoka te meto toujours par rapport à internet. Toyoka te toujours par rapport à internet. Soki na lobaki ke na yo kaka musique oyo na qu'est-ce que j'ai dit encore pardon. Tozong la vidéo na lobaki boy. C'est la deal. Il y a la deal. Na deal na biso. Soki yo na lobaki ke, soki na lobaki ke na yo kaka musique oyo te. Hein? Yo mtopesa nga 50 €. Olobaki nini? Nga na lobaki, tant na lobaki na lobiki ngai na yo kaka penza musique oyo te parce que penza na koyoka eza something different. Te ko changa bongo te vidéo ezali te. Vidéo eza un problème te. Vous comprenez? Penza na koyoka eza bon. Anyway, tant tozongela toyeba qu'est-ce qui s'est passé. Vous comprenez? Donc, je voulais dire quoi? Tetika baluba. Baluba banyoko linga ye. Omoni eza elo mo boye. Wana pesa en kato ko makasuma milai. Anyways, tozo na chizi. The main thing I was trying to say. Tozo c'est na chizi ya 40. Ngam na loba please. Donc le problème eza nini? Olobi belé mais na ngi so ki exacté kaka kenon parce que tant bat bota la mission to sale la kenon mais il faut peut rappeler peut-être certaines personnes ba yebi sauter parce que l'image notre image est très important. Vous comprendre? Ce n'est pas dire les mots de Fali ou bien bazaba ndoki non, ce sont des images ba fana na sa mokili tozo vivre na mokili na bango na biso nyoso na kati. Donc c'était juste une parenthèse que on a na fongola pour dire que non circulaire musique eza ngaité dans le sens que non parce que moi je suis chrétien. Il faut vraiment na rappeler ngo batu que non nayo karango bongote. Koyoka ngo ezara na lobaki liboso que non comme étant musicien, curiosité, yeba son, yeba nini ndenge nezo kende parce que biso peut dans la carte de domaine la musique parce que tant au bango mingi batu ba comment ko réclamer que non voilà on trouve que non ba musique ya biso ba chrétien ezalaka moi boring ezabo pa batu mokili bazo les cabino. Donc on doit aussi faire d'une manière que non au talipé au monde ndenge ba travailler mais nzambe pas inspirer yo d'une manière que yo pour travailler dur parce que ça parce que sa musique a bon nzambe il faut jouer encore à la légère il faut jouer on a ba qualité oyo eza nécessaire eza bien qui développer pour que ça peut battre biloko bien. Donc il y a beaucoup de comparaisons na carte
bon zonga na makambo ba artiste à mokili nde na bande koloba monsieur Koffi Olomide nde to bande lobaka pour moi na génération na bango soki lelo to bande lobaka no to tanga ba bien sûr to yebi number 1 eza Fally ba Ferré banani tout ça nde to zomonela nde makambo na bango musique ezokendela mais soko zongi sima après ba 4e génération oh muto azobeta o atikali azotia ba concert muto azobeta o atikali azotia ba azo musique ezobeta ti lelo eza nani Koffi pona nga Koffi na asili te elingo loba te peut-être même soki azobimisa ba jeune talent ça veut dire que asili donc asili nanu te donc yango sikoyo nazongi papa Carlito nazo comparer bango te parce que muna mutu aza na appel na ye muna mutu aza na ndenge azomonela musique na ye c'est vrai tu as raison lobaki non il faut que bosser dur pona kopusana pe et pas ba grand ozomona mais nde mpe nauti olobakaka elingo loba te ke non parce que oza mwana nzambe parce que aux autres inspirations pas nzambe tu peux chanter n'importe quoi ou bien n'importe comment parce que non ezara makambo ya nzambe ba comprendre la qualité eza qualifié nyonso donc qualité na kati sa musique clip composition nyonso eza na kati ça veut dire que non pesa raison ya loba nini conseil ya loba que non il faut mutu a bosser dur na carrière na EP pour que non à s'avancer na ndenge ya banini donc pour na kochité je voulais dire que non na the other side à part mususu ba composition bien à part mususu ba voix to nini moi je prierais que bat lokola ba légende ya ba papa Carlito lelo soki net que non et sali que non ou bien atiki na musique ou bien a changer na domaine mususu mais na katika tu wana batu jeune talent ou bien batu mususu jeune talent ba profiter ya lobake non je prie ceci je fais ceci na profiter na oyo yazaleli donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. La réponse dans les alliés simple. Ozoloba osa la comparaison c'était mais osa la comparaison which makes no sense to me. Koffi tanaye qui grandeur na yazala ki nango na tanaye et sili azana ngo lisusu te parce que mutu moko te azozela Koffi abimisa abo masika. Et mon père bazo bimisa su pena ba abo masika te comme ka ba single parce que ndena lobike parce que alingi kaka azala toujours na mwinda o eza ya lelo yango azo se attacher na bato o mikolo bazo sala mwa makelele ya bien ba star nyonso basala yango so rotali ba star américain tango bakendaka ko sila ba komi ko sala featuring na ba star africain na mtabandango comme de nani asape na prison R. Kelly tango akomi ko kita déjà akomi ko sala ba featuring mo na ba batu mususu mo na pena mo nini boy elonge R. Kelly et ke ba Chris Brown tango moto ne kiti akomi ko sala ba featuring na ba africain mo est-ce que akomi ko expand parce que moni maison nga abisika na zala ki moto ekiti et diminuer na komi ko expand c'est la même chose na Koffi fait les mêmes choses. Tout ce bateau qui a baby, a comme il faut. Non. Mais tanaye et qui déjà. Mais a boy ko kende ko fanda. Ya wazo sala ba featuring na bateau bazo ya mikopo na a continuer ko pousse à faire nae. Mais ça au contraire na frère Carlito. Parce que frère Carlito, ti lelo to zela ka apesa biso makambo ya sika. To linga ka apesa biso loko ya sika. Sadi azana nukaka. Na musique mondaine azala ba référence na ye oyo bango moko pe bazelaka ça dit atika biso na posa atika bango na posa na kuna na ba musique mondaine après na musique gospel atika biso pe na posa par rapport ya featuring na frère Carlito ngana roloba frère Carlito aza musicien top eza on dirait ozo finga ye ceux qui osent la qualité de la musique na été mais au ligne que ça la featuring la musique na pour nini pour nzaba osala what nonsense is that what is that nonsense papa nangai parce que ceux qui fait les lots à ebisio ya osa featuring nangai par rapport à nini boy yo moko soko yebi que osana ba qualité wana o kenete pour ne pas qualité ozo kende makes no sense ça dit zoatan boutenyo sezali zoatan na yo travailler matière na yo matisa capacité à les kene ko présenter ngo. Parce que yo bake o approcher na nous mais par rapport makamba to ba yebisio et bangisio déjà papa tout na comité congolais combien de fois batu ba yebisa biso likamba mutu mususu o ezali na bongote
Mutaye oye bisoke o muto obwe fo mutu mwasi obwe andumba muto obwe azabwe mais ça nango bongo te approcher ndenge pelo bi frère Carlito azamisi yaki azamisi ya nzambe soki yemo na kati dai et tout ami qui andi mali kamboyo que mais to travailler to bon savoir to nini bepoto ke liboso yena nzambe na ye na ko telemela yete soki yepe aboyi na ye na koki pe ko telemela yete na bo parce que ba mise mususu ba oza batu mususu batika non parce que ata soki lelo nzamba ndimi koza molimo ya frère Carlito o ya tikeli biso reconnaissance eza suffisant na biso so wana za yango mais na anglais eza enough abo mwana c'est bon et simba déjà rumba eza na kati sebe eza na kati mwani eza na kati prière eza na kati et sala musala na yango pe ezo continuer ko sala musala na yango pour preuve na otu na yo yebisanga artiste moko ya kaka ndaki bonzambi o atana mokili o ya sala album moko kaka ti lelo erenera makasi bon who there's nobody so obviously musala o ya sala is effective parce que on est bazali bazana ba plusieurs album basala plusieurs album je vais être comme Jésus ndemo on a impact c'est il yo kara version wana o yo kara version mususu lelo te na yo ka version na kala na yo ka version na kala Mosha, you serious? You ask me. You ask me. Nazara na ndaku na yo. Na yo oyo kara version ya faveur mukoko. Yo kana absolument comme yo kana absolument baluba. Tika na mamba baluba. Moni tango lo ba mamba baluba. Baluba. Finga baluba. Tika mamba muluba te. Tika na mamba baluba tango to lo ba mamba sérieux. Tika mamba lo ba. Ngamoko na kumba na voiture na yo ochaka ya faveur mukoko. Listen to me papa. Moi na botami na branamiste te mais na koli branamiste nga mone na yesa kyo ke source ya nzembo wana mukolo nango eza Sylvain Akwala nzembo wana ce n'est pas parce que faveur ayembi yango so na yebisi yo nzembo wana na yo kango e banda na cassette parce que c'est ça que j'ai grandi avec ça. What's your point? Ma point eza otuninga question. Ce qui version ni na yo kaka eza ya faveur mon côté Dieu est témoin je mens pas na yo te soko yo kanga une fois deux fois ce n'est pas seulement que yango kande na yo kaka na boité siko o wana ya cassette wana kala ozengwa te eza na YouTube version nango pena o eza pena na ba instrument ta guitare pamba sec la personne azoyemba banzembo wana ayemba nzembo je veux être comme Jésus. Oh, tu connais mon cœur. Ba shawana, ba zemba na ebite na ko fanda te na yoka parce que na ebike msoko za osepel na onte. Nga za ba nzemba na yoka, pa za ba version na. Wapi monsieur ngo so Sylvain Akwala, I will show you. No, as like afanda rap. Aza Brazzaville. Afanda wapi? Aza Brazzaville, na ebite soka afanda wapi mais aza Brazzaville. Ozo comprendre. Ba nzembo ko soko ngo yeah, still alive. So ko ngoyi psanga ke no is ndo otuninga question lo bake. Na c'était le musicien car moko musicien moko na ata mokili nzemu ni ya bete tikala. Ngabi album moko oyo beta lokola ya Frère Carlito wana. Mais papa ba nzembo zebele. Pardon. Ba nzembo ya nani comme nani ya Frère Patrice. To bisa ba nzembo ya album papa ya papa de Nazoba muto azakaka na album moko. Please yoka question na ba ne bandi nabi sitenga artiste gospel ou ata mondaine ou ya sala album moko kaka lokola Frère Carlito oyo ti lelo e beta kaka bongo. Bon, entre parenthèses na la réponse au PSOT parce que na yebité that's my point. Parce que na yebité mais c'est là that's my point. O yebité parce que ezate kolobate ke na yebité mais na c'est quelqu'un na mokile ezali. On sali recherche. Papa, on sali recherche. Yo yebité. Ngai tuni soko sali recherche. Yes, na sali recherche. Aux assure. Na positive 100%. Liboso nzambe. Liboso nzambe sali recherche. Papa, liboso na yo liboso ya kiti liboso ya mwinda sali recherche. Donc aza le seul artiste asala bon moko etika la libelo album moko qui n'a pas été. Merci, c'est bon to chité non okatanga te bien sûr. But that was my point. Kozonga avant moluba ambruyenga na baki moluba na ye. My point was attends d'abord tika kana zonga na mama moluba omoni moko lo ba moluba na is insult.
Boy, Mike. Yeah. Mike. Listen. Listen. You want so? Eza po na Mike Alambaite. Mike avait bisi baluba. Mike Alambaite. Omoni ndenge bat bakoma ko tanga kombo ya muluba. Za lokolo ofinga penza mutu. Honestly. Non epsa te, na expliquer yo. Eza lokolo ofinga mutango lobite peut-être ya muluba. Mutu azo yo kango. Amona ngote ke parce que aza ekolo muluba nde ozangolais, mumushu aza congolais, aza muswahili tout ça. Parce que lelo ndenge président ya muluba azo régner na kati ya mboka ndenge makambo ezo tambola correctement te ndenge peut-être baluba baza tout malgré tout ça baza ko appuyer toujours le président na bango donc et comment que non soki na to ozoloba muluba même si yo loba no poto mesana loba kana muluba tout ça mais tant ozobima muluba wana ezobima lokola ezolobima lokola muto ayebiso yo afat na how did you even make that connection? Entre parenthèses. Oh, ils ont dit transgender, entre parenthèses. How are you this sensitive? Listen to me, I'm not. Parce que clearly you're being sensitive. You let me talk to you. Mais I speak clair yebite. Parce que tant lobby on now, on se rappeler que na lobana yo parce que I've been saying that to you the whole time. Point na réagir ça te. On a sur entre parenthèses. Go look for ndango loba ngara muluba batu balobarani na sima muluba wana. It's coming on net why do I need to do that? If I don't talk like that with anybody else except for you. Exactly, that's why my point I'm telling you, okay? Do you feel insulted when I say that? I'm not. Yeah. I'm not feeling that. Yeah. Mais peut-être même sous baluba wana. Ezo bima bon parce que ça TV ça biso mi balete. Ozo yoka passe pena batu na bino. Ezo te pana biso te ezo bima biso mi balete ezo bima like everybody they gonna watch us. Siko ta on azo ba yo baluba ça bande kolonio sope bazo. Oui, of course, c'est bima bon, oui, muluba donc c'est que eza baluba bazala kaka ndenge yozo kanisela na mutu na wana. Teti. Kasi yondo so bas. Ça veut dire que non eza moko ya ba point que non même ce soit yo lobi am so muluba za teti. Derrière ça muluba za impoli. Derrière ça muluba za boy. Muluba za boy. Donc ce qui fait ça. Combien de fois yo tangu makamba sala ma entraîner na ata ba yo bara ba angolais. Ata tozala but this is between me and you as well, no? It's our show. What? It's our show. What are we supposed to do? What are you talking about? It's our show. We run this show. We host this show. So now, Scott, offender, Scott, don't natala mutunyo. So, s'il vous plaît, comment la biso école ni nous wanna say pour la tolba comme école na oti pour la tolba battre so we can so we don't hurt your feelings, yeah? So, suppose a transgender, comment la biso pay? If you want to be identified as a plate, tell us. If you want to be identified as a table, tell us. If you want to be identified as a chair, tell us. Loba. Non, comprends-nous Oh. Moluba. Merci. Okay, go on. Yo, I forgot my point, fam. The point I'm trying to make is, what thing I find to ask what I so probably you put some music suite, you n'en jamais I sali déjà enough, ça pas moulaye. Moi, j'ai fini. Ma comme que tu es sur la goutte, tu conseilles à côté les mais elle est regardée qui. Parce que c'est important le bata, bata qui est kolobela et là qui. T'es voilà tout ça là moi à émission sometime within the week because l'heure can dire toi à 18h quoi. Yeah, tu as dit il faut te kende. Non non, que du blend de moi ebi. Yo pose na famille quoi. So, marambo ça zali. Ah, bandeko, on peut savoir opinion na bien ndenge bo moni ceux qui aborder betami, ouais bisa biso, liboso na bolim bisa biso, ba petit na bino ba na bino, ba ya na bino ba monsieur ce respect. Mais boye bisa biso ndenge marambo leki, opinion na bino. Bo mon ndenge ni fait Carlito azo bela, il faut misa musique monsieur o azane poser bisa kazali. Bo mon ndenge ni so na bi baluba est-ce que Nembabi parce que makambo le keni est-ce que est comme insult pour le babaluba mais ça me mora ebi bon tout d'abord
tout ça excuse parce que tant que tu as une émission avec ce tu peux si bien nombre tété tu bandera maman que tu lis solo les qui lis solo et soy problème ça biso tozo bela makasi ba grippe et biso nyoso tant kata ozana impoli ko kata do kata so do yo ka yendo follow papa please bon c'est langage s'il vous plaît OK oza impoli merci beaucoup Pambla d'accord en fait il y a dans le but aux ba grippe beti biso et déranger vraiment bon mon corps donc mais sinon tu peux si na batunyo so ba bela ba bonne guérison nzamba za en contrôle bo se protéger ka bien ba o balinga komela ba kisi ya mindele bo luka ba kisi ya mindele bo mela ba balinga batangawisi mela parce que en tout cas ils ont moins virus moi ils ont tambola vraiment ils ont tambola na éviter ceux qui entre parenthèses tout le barra covid ba tout soin ngoyo ka komba covid te ou bien ils ont to ebipete exactement mais sauf que bon se protéger bien bino na ba famille na bino pour l'année 2025 donc bonsoir à tout le monde na batunyo so to pe sembo tété donc tu peux sinon boter ngento lo ba que non toujours persévérer toujours na kata émission na biso dans le profondeur toujours continuer copier ça ba sujet toujours continuer kolobela na makambo ezo concerner ba vie ou bien ba carrière ou bien makambo nyonso donc on est là ensemble avec vous na katia dans le profondeur yes donc bonne année à tout le monde meilleurs vœux bonne année 2025 makambo bien que Dieu vous bénisse bobo santé ko sambela bobo santé ko saba projet bobo santé ko ndimela payer slogan mo kontipe mo bikisi que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu soit béni non quoi danser mon God bless